Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Bomoko. 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 Ba Shoga, ba Ginola. Wampika ba Batista. Wa ba bilo ba réponse wana ba sala ka lokwa ba ninga ba sali emo nous vivons. Po nika bokoti na emo nous vivons te. Wa ba bilo ba réponse wana ba sala ka lokwa ba ninga ba sali emo nous vivons. Po nika bokoti na emo nous vivons te. Boke o sala bomoko. Weza bomoko to bomibale. Weza bomoko to bomibale. Tant bobimi na bolingi emo nous vivons te ko sa bomoko. Wala bomoko. C'est que bomoko ka bino batu bozana nde bomoko. Elongo bomoko ko bomibale. Oli sanga, o to lingana, o bomoko, o emo nous vivons. Ngana omona ngweza ngona sens penza te po. Déjà muta bomoko so akufi muta emo nous vivons oya kaka. Siko pourquoi pas ko sanga na kaka? Ne ko tala suki eyenga a lobi suki pe moi ça 2 minutes. Bozo zo moi ça 2 minutes. Mona Danemark, Fanny Bitembo. Alinga trop. Yeba nazwa fi wana na moment ya galère. Ndeko moi théâtre twando soane pe boye. Kandi za boso la boye momi nanga. Ami moi mobali to moi c'est. Ah moi mbali. Ko ya sona be ko ngone. Fanny Bitembo. Fanny Bitembo. Ba iba sa ko mariage. Et puis pour ba choquer nga les sous. Bazwa suka ba parrain ba théâtre. Ça veut dire fioti ngoma na madombonga. Moi so ba wela ye wana te. Moi so ba lobela ye wana te. Moi za bata bosko yete. Boko tisina ba ngoma na kati ya makambo yo. Izani. Abino tout zo collabo sentir ba difficulté. Tozo kola biso to bandoli na osani moko. Tazaki mo matumbo le la ngai. Nangi no bunda na balabala. Na ke bunda donc na luka ba problème. Oui. Mais toutefois autant la ka bateau zana bango ba malala bien. Yo malala lilala mo ya bebe ozo ko kota kana na baninga veut dire chaque fois penzambe ba prière ndaka po muna ke na linga prière mi na kula 3 fois. Katine. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la nation ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, Balobi, Torosa toujours boulot, Torosa toujours Moussala, Nenge Bomessa, Rotala Biso, Nenge Botala Rabiso, toujours à la chaîne Biso ya Congo Liziba TV, Tobaki, Torosa toujours na challenge ya Bako Yambara, artiste Nabiso ya Minene Yamboka Oyo, Toro Yambara Bonra, Nabaki na soukso na mois d'octobre, c'est là, demande na Bino, Boko Sengaka, Bosengi Lekechu, Dukela Biso Boye, Dukela Biso Mutuboye, mais la facilité pour nous rejoindre, Nabiki bolingara mingi bosepela kanaye maman bien aso la rappel bien ser mon bien au nous sommes monde atie bolingara et on a pas vraiment na pesi merci on a bato baso qui parle ngo balingara nga vraiment balanda nga trop lokola ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga hero soko muni ya papi le roi mona na gouvernement bimbro mona bongo José Ndombe Chomen premier ministre Junior Musuku prêtre na pesi mbote babi HPR de mobala balog ya barasta pe na bosente ya uli musheni etolo ngoto benge bambu pe da chichi bola lelo nazanaye nazakana no fan na yena no salam sana kitoko ya joli kalunga babilemba musenza zate Lemba musenza zate. Nalemba musenza zate. Ngala profiter kala sima bambote nona pesa papi le roi carte illimitée bilanga mbongo mukala dollar suka subscription na euro wana matip soka likolo donc tolela kwa kulela mbisi mai miso zaka na kati ya mai boka nzaka mai nzoka ndiza mai sangana na mai miso bambote be ba fanatique nanga na bagisi so joli kabela bagisi so mbaya joli
Kobo salanga teleke tu joli kabelo na bashina pe super beau. Joli kabelo wana ya papa papa Tissol, papa Guilin Tissol. Guilin Tissol, oui. Vraiment. Voilà, ya joli. Rolo bali na ba fanu ba Rolando siko na émission na biso to sala kati. Oyo so ni na va to ba na émission na biso. Si bon kanga yo. Ngai nde mama Kalunga. Mususu azaka te. Mama Kalunga azaka mibale taka moko. Mutu nyonso na famille na bango okomone Kalunga batunaka oza na famille ya mama Kalunga oya théâtre. C'est que ataba Kalunga oya batata. Ataba Kalunga oyo ya ba mama ya kala. Ataba jeune fille, ba docteur, ba médecin, ba docteur, bango le sosangisi bango ka pour ba misala nzoto kwa. Bango nyonso o ba komona baba Kalunga batunaka bango kaka. Oza na famille ya mama Kalunga oya théâtre. Donc Kalunga ka moko. Voilà, Kalunga zalaka moko to sola ma Kalunga za première fois na yambo na émission na biso et ça ngana esengo ya royamo sous ser na susu yale mbali susu ba bilemba musenza zate. Eza émission so kati to sola plus yango zango pas polémique to sola biso to yeba ma Kalunga parce que mamuno soda oloba loba pe na ba émission belé mais ay ko eza kati bano bazo ya lelo bazo botima sikazo ka ma Kalunga mingi pe ba yebiote mais plus ngo ba mwana ya ma Kalunga to sola nanu ma Kalunga ya joli na ebité tout banana ya joli ne kombo na yo ngaba kombo neti kombo ba botela yo na moni kombo ba botela nga epesa na nga elote kombo o epesa nga eloko o ba botela nga ti lelo eza kombo na nga ya mboka mama nga pesa nga kombo na nga ya mboka ngetutadila oui ngetutadila ba kongo ba yebi ke tokotala ka yo sentir do ti lelo yango elandaka veut dire osa makamubu ka po batala ka yo na sens mususu pezalaka tokolela ka yo yango mona bato tolela yo fort tolela yo tolingaka yo donc sens ya kombo nanga vraiment o je remplir ti lelo yango ba kombo mususu memela ngelo côté kombo memela ngelo makasi zaka Kalunga. Voilà, mais tout côté non bon ya ma Kalunga to sula na be kombo ni ya mboka kidusa luka il a passé oyoki oyoki po attention na lobengo otuna susu yango na ka kombo nanga yango wana oboyoka ki didi mutu aza posa ozongela zongisa su film ne bandeli atala yoga ita zongisa makolunga bomwana zali na ndeni ni bomwana Kalunga ya mama Kalunga zali na ndeni botama na combien boza combien la famille biso botama kota papa biso to botami mama biso bosa botaba na 8 biso mama biso botaba na 4 Maman binoza mwasa mbale? Ouais, aza mwasa mbale. OK. Yo mwa liboso na famille? Non, ngaza mwa liboso, ngaza 3e. Ya Robert, ya Gisèle, ngai et puis les kinanga bijou ici. OK. Toujours wa bozaki ba na lemba kaka to wapi? Te biso za na lemba te, biso za na matete. Matete, Kisenso, atterrissage forcé lemba. Atterrissage forcé lemba. Pourquoi les marques nous avons ndeni beaucoup la bino en famille ko ba ki mama bino de jobi que deuxième femme ko ya na bandeko ezaki na ndeni famille na bino. Famille na biso ezaki bien makasi parce que maman biso tant à Bali et comme na tamuro boye à longwe atiki mama libala azo ayene na biso ayo boko la biso yemo. Kotika libala ndeni non ezaki deuxième femme. Oui oui. Azaki deuxième femme atiki ne libala ayene boko la biso. Azui bana na e akena. Na ebi ko comprendre. Atiki bana na e boko atiki mobali na e. Ba problème yaki na famille? Non. Ba problème ko tete. Atiki mobali na e donc azaki plus na besoin bana. Oui oui. Ayo boko la bana na e. Donc biso boko na mama. Elle avait facile comme na mama. Maman biso zaki tellement maman boboto aza wazatili oui maman boboto maman malamu telaka maman wa bimisi Kalunga donc maman moko alinga makana bato puis alinga bata bukoli bato ndenge na ndenge
tellement zaki kolinga bato amona tam susu ko aoya na bato ango na famille tam susu ya papa eska moi musu azali bana musu bazali tam susu bando benda ba amizo vana ndako moko kuna biso to vanda ndako moko zaki lopango munene bambanda bazana banda musu bazana porte musu na bana nae banda musu bazana porte na bana nae mais problème ezaki te mama biso ka monia na ke boko la bana na atiki na libala ake boko la bana bo papa dérangeant a été bino bo kende et voilà ba mbaye bat bae bien so ke dérangeant ba ngoko biso za ba nike ba mbaye bat bae ba ki so ke ezaki dérangement ya compte papa so ya compte maman donc c'est que ba yokana ki karapoti muto azwa bana kende papa pa kufa penante ezaki ka c'est que ba yokana ki OK bokenda ofutela to kina na famille ya maman oui to kina ofutela to kina na famille te maman biso futela ndé place to vana peka na matete to futeli wana visa kinde ni makalunga très bien maman nyonso so ko boko la bana visa la ka bien donc eza maman mon côté le bas à moins que ça ba maman biso le Android pour ma maman biso na pena donc ya téléphone à touche te et le côté donc maman akanzaka plus bana to vendre en famille oui donc to boko ma bien to tangi pe ba classe to tangi pe ba classe donc to boko ma bien maman biso andoteka aoteka teka ba bitabe ba avocat ateka plus ba fruits na ba période bitabe bimi bat nyonso na mincho o ba yebinga bandaka ba ka toleka pa malando po maman biso malando toleka pa malando tolia bitabe veut ole ko sali otongi ata mwa fulu na omurubu oli abi yalo ba mukolo ko ya te mukolo ciel muka veut ata bolende ni na ciel muka na ko ya te on a pu besoin qu'il a noté là papa oui total à papa total à biso papa pour tout équiper musika te total à papa na so bazaki sima na noko na biso so to yepa papa on a katisina sima kana matete to katisina sima papa na bandeko na biso pe musu bazana bota no famille pe total na biso po tozana so ba mike biso makamna ba on kuna ditumba banjoro biso to yeba mambo ba difficulté yate na famille er botikali bino na maman mo problème difficulté zalate difficulté zalate so difficulté zaki mama imo mtaiba ki mama nyonso bomba kaka abino tout kola bo sentir ba difficulté tozo kola biso to bando lia na sani moko oui to lia sani moko do to yebi bolingo wana ya sani moko yango to continue yango tile lo biso to swana te na ndako na biso ngai ya Giselle Bijou to swana te mukazaki mo matumbo le ngai ngai no bunda na balabala na ke bunda donc na luka ba problème oui mais toutefois otala ka bato zana bango ba malala bien yo malala lilala mo wa bebe ozo ko kotaka na baninga vedi chaque fois penzambe ba prière ngaka po muna ke na linga prière mi na kula 3 fois na bon moi na kula catholique pour le yenge ya grande sœur na kula ba sele fête ngapi funa kula na kuli na koti pe deza malongi na kuli ala kuli ka mo experience na landi mama na mission na ke kula pe suna protestant na monika babi kula ba kula kama ezo chola na ke kula suna réveil kula 3 fois 3 fois trop donc na kula nyonso ouais makalunga koli et après aux diplômes ngana koli na ero donc de katokola kati otangi ba classe comme place comme akiwana diplômé na ego bota diplômé makalunga bon attention na za diplômé te na za diplômé te na diplômé oui OK na diplômé mais ngai de ba attention na za diplômé te na leki ba diplômé na maele na maele ko le ba diplômé mais na za diplômé oyo za diplôme après na ekota couper couture na sali on peut mingité na tiki na komeka na sali on a tiki mais avant na koma ti ba diplômé wana na sina kota ki parce que théâtre na bandaki on a zaki na ba 15 ans ba 15 ans on a comme na ba 15 ans na zoka kandi na obunda na bundi na bundi na kimi kota ba depo ba mama biso monde ba bitabe ba bomba ngona ba depo na kimi camarade nanga ona bundele ki po bitumba weza yanga te ya camarade nanga ayo landa nga kuna ese pesa nga papa na pesa nga na kimi na kisenso na rifla ton na kimi na rifla koton pe no mona yangi no koto ouais zamba donc mais ba vivre na bango oui na kei kuna
na ekoma na mona mkomsina kama kile muzili kakuna tuni ndeko na mari baki mibale na Noël atu Noël kuna nini ngo babina nga théâtre ngabia théâtre neni o tutaka na ba TV on a âge à 15 ans waza ba 15 oui o tutaka na ba TV yango nde théâtre na ketala na tuni bango besoin bato ngai na kota théâtre babina nga problème te okokota na vedi place wana ko momona on kutna ebite ya po tango na pena eba dombete donc na lo baraki na momona ngo pototi po banda na mutuna nga na mona ke bato basa théâtre na kutana groupe théâtral moko kaka boye bana kaka ba format pe groupe na bango mais ko telme loko wana za nga na mutuna tina tala ba na TV souci na bango esala akena ke kosoma ba bande dessinée ba Mfumweto ba Jo F ba nini ba so na mona te imagine ke na somba kalao tam soko e bango te ba journal mo osomi mo ba histoire mo ezana ba suka ya mikem ki otenka mo histoire veut dire nazaki mutu na linga histoire na linga masolo na otela ba mwana mbanda ba nini na mona ke kape na bando dessiner bo mais mona ko mona sko ka ba même ba dessin na mona sko na ba image télévision hôtel ba théâtre veut dire tala kana kala ba TV mingi te toke tala kuna na kwa na biso na kwa na biso zaki dovoka le pango ya bato mo bando binga dovoka bo ke tala kuna tamso bota kuna te bota na ngambo ba ya Sylvie na peso mbote na Italie place uzali oketa na ngam na bango oh na yokota na moni théâtre ndena moni théâtre bonga ngala sukia na vanda kuna na umela na sala 1 mois place wana mama zo ya kozonga zoni sangai parce que mama mwana c'est sila ki ba soigner garçon na parce que zoka ki ba soigner mama c'est sila ba futi ba mbongo mais ngala boko zonga ka pona moni groupe théâtre ouais après na continuer théâtre na ngai continuer théâtre on a classe wana na osangisa théâtre classe autant la pe kuna na oya classe kuna kama muna nkomlo kwa musika utakuna oya ti puna ndotanga na lubudi oya kati yesu sa musika après na yozunga pa mama utiki na zo théâtre wana sko bango petang bango nke muka makasi ya longwe ba longo sko répétition kuna ba yena wana debonom ba yena wana debonom tant ba yena wana debonom boye ngana continuer lisusu to continuer nandenge koma kipe na yo bota balaki non na balaki te na boti uteka na relation des ala na boti ka ndenge zalaka muta boti na ye na boti na sali vi na boti wa proposa kilo yenge to ndenge ka tizo bon lo yenge kaka pe na comme na ba 16 ans bon na boti na boti on a ya quartier ye kaka to kana ye kaka bo kani kaka bo ka bosani bo botiti wa posa ki misumba to ye ba ki kamongo to ya yanda proposa ka yo te zo se pepe na ya kaka ye c'est non plan normal c'est non plan normal bozo bo botiti c'est déjà ma kalunga acha kazia acha 16 ans déjà ye ba ki da makamba ngo 16 ans zo muta botiti c'est ka ye ba ki bo yo ka nga mama maria na ye ba déjà ka c'est on a botai et ça là il retombe ndé na famille papa maman maman ça qui m'a bé maman ko tabi ba biloko wana kutuna okota ngote ba grande sœur na kai otoboto papa Mère Angèle maman te place au sala Angola Mère Angèle grande sœur nanga na grande sœur nanga mususu ba ye ko tika ngai Diana mano to ngaba kalunga tango yo boza zemi so esala ki ono yo mondeni nana zemi oyeba ki ono ndeni abi mama ko boma ngai mais maman tali ko atene semunga ma papa yebi na te te wana ko papa déjà c'est là wana azali wana zalaki papa yebi mais arigete kaka munga ke bana baki beba baki obeba mais ba yebi o ba solo la ki wana ko biso zalaki te ke so ba papa na mama ba solo bino bozana bino bozala te makam na bango nde ba yebi biso to yebi kutu masolo ni te ba bandoso moni ba solo li entre famille Maman Lili Kalunga Maman sepelité
ayo ça va ayo biso nga pana biso ndesko batindi bato boketika baketika pe okomi kuna famille ya papa mwana mamba kala bon to changer sur ma mususu wana pe to pia bonga bagaze umonte teza plus kati ya joli toujours to kati te ko malibanda po bato bakala ko malibanda elo ngakate ko malibanda je dis moi muke o vana ndako oboti ezaki ndenge na ndako oboti na boti pika boklo nazanga ka ndepa na bisoti mobulu peka ya kuma na ramta désordre po na mwana na désordre kuti pe bata ya ba nga bazana koswana donc koswana bitumba mama mon peka moeta ajuta ngoboti na boti na bandel na suka théâtre na ngai après théâtre ngo e bando futa ngate ya no pesa mais na bando linga kaka na osala ngo na ekolongwa sikoyo tokomi 99 na ekolongwa epa ya non 99 96 na longwa ya groupe wana zaki na pas président ndanga na sali 3 on a joué non qui maman kato jeune fille normal mon a joué à maman et mon a joué à jeune fille mais tant on a bandara ko jouer na bando jouer jeune fille mais ce qu'on vit na vanda pena ba maman na yeb maman la réalité ndezala oui na bando jouer pe ki mama batu pe bando lingela nga minka na ki mama na ye ukoma wana 96 na sali 3 ans 99 sikoyo na mon ka groupe ngo to tourna meto le kate ya ba réalité be to mona le lo le biso bon et TNCD ba ina ba mettre TNCD on eza ya kala ba ina ba mettre asika to banoleka kuna biso pe to sepe to tourna mamsu pe to komo le kame to le ka gaz wana ezate moto wana luyalu wana to mona na ba groupe mususu parce que groupe wana ezaka déjà ya kala banda ba nonontenye ezalaka déjà ce qu'on attend na makalmato yo koti pa munanga nanga parce que groupe neza ina ba succès ozo pe ko envier na musika otala groupe sans souci ezalaka oui groupe Simba ezalaka oui moi ba groupe ebele groupe muyombe gauche pe ezalaka batan wana ezalaka ba groupe ya bakale na bakale ezalaka ba boy bakale ba ya ba vingal ezalaka au travailler na ba notre na kende ko travailler ko notre travailler kapa mundanga mais comme ce qu'on attend mo boye na comme mon année c'est comme ba problème moi mo ebima ki wana ngabi na longwe na longwe na vani pena na ndako on a vani na ndako boye na kumotala sko ba théâtre bon na lukas ko place ni donc kokota na la sabina que de quoi je suis capable na kina bando tala sko yo Simba na bifona kota sko na Simba na zuna ngape occasion te to ko koma tiba 2001 tant to komi 2001 boye président nga monika ki eloko pe munene eki amuni ke muta munene pe na kati ya groupe eki ipo eloko kendi sanga président nga loba na ngai kende tota so isa yo groupe ko marchete na lobania na ya weekend sanga mais mo patika la moni ke groupe mpe e marchete na nga na zonga le temps le balanga na zonga po bondela nga malamu imaginez que bananga na banda théâtre na 3 si tokoma 2001 na zone en 10 francs théâtre je dis na sali 8 ans na 2001 da singa toke ko tourner nzonzing mobo na twin nzonzing ezani abi basangisa ka ba théâtre ça quoi moi featuring ndeko ça ouais et au sala ke ba futa yo $10 na 2001 $10 ezala ebele penza na kamwe toke na kekuni za groupe salon veut dire ko bato nga na talaka na TV mabo mengo onga na monaka na ekokute sko boye bino mo ko ba bimi na TV tonde ni ba bisko funa jouer na bato wana siko monika ka ba tout so mutu nyonso place a yeso a yesika ezalaka bo mona kwa azelo tete bo mona ka ke est-ce que okoka eloko to c'est bon bo ebina on ba talent ni ntai ba pesinga pe na saliango malgré na koma ke sika ba on bazate parce que ba on bazaki de ba mbiaka mama bo mengo ba lipati ba mindondo
paix à son âme. Moi, je belé wana. Naye, na kutana poser le apesi nga rôle. Que ngai na ozala, moi c'est papa mundu qui va groupe sans souci. Maman na oza maman ya Elombe. Président nanga. Parce qu'on a talinga zaki mukie. C'est rigolo vous avez mukie. Zaki mukie. So mukie ngo oza susu mama sko ya besoin quoi président le. T'as sûr. Ngabo. Fona sko mara ndenge wana bali. Na salon tellement bien. Malgré bien et comment qu'il n'a pas bon lingela te parce que on dit qu'on pèse ça ngama maloba ce que autant on va pèse maloba on va pèse ce qu'on ordinateur et le gros côté du flash na eza bien ça la vérité au côté sur on se quoi kasi qui n'est mal moko les autres vendent les autres s'installer et vendre pende zo pende place na bete le quoi liboso quand les aki tournage les aki un à deux et qui bateki ba ko zonga basali 3 4 et te kamika bon ils a été des loka boye bo sali malamo kalizaki bien après ma kalunga ko sala ne ko sa nzingu wana bapesinga na place à $10 bapesinga $20 au moins aussi mbi ka mo nga $20 et qui na ngode babenga susu pa téléphone ezaki batungo za téléphone tenga vitesse za téléphone te 2001 ana téléphone te babi na nga tokutana na kauka mukona yeki na kauka bafutinga $70 siku na okamwa dollar musala una osa ndeni na kumuluka siko na tuna na kutemba mona président le menga bi papa na ngina évoluer na groupe na abi ozaki na groupe ngam na groupe mundanga abi na nga yaka na ina sali première répétition deuxième répétition ce qui n'a jamais sans pas mundanga na actrice na yo akomi ko sala na groupe Simba tandis que nga sina longwa da banana président nga pe mundanga na e boyi bi actrice na nga bona boye FCN Dimosi nani boss FCN Dimosi ya Dimosi pas même on a vu babi na sko kendo luba basa elo lettre na kenda pa président mundanga na sala ata ba 400 tours ba 400 tours ya okende kozonga c'est na groupe yo en vie ya rasiko voilà c'est na contact et puis na tournée docteur ou enseignant na tawana docteur ou enseignant unango na 2001 na 2001 donc na bloba ka carrière pe bandimba bala moko nzambo azabo lingo lokwa na soki lettre te mwana zonga na groupe exact na vandi pendant 1 mois comme susu président mundanga oya boye bazana na vie shaba papa chef a outi boazo ya parce que papa chef tema ebeli kama ponga na ya na ka répétition mais moi tourner za te poser ozoya na lettre bakutani papa chef fait à son âme on est dans ça ba famille zara to histoire kaka oui papa chef atuni président mundanga est-ce que moi moi ba outina groupe na yo te non atuna ke bon tatuna ke eloko olé otondi est-ce que mutumsa ko liango pour exemple dans la vie pourquoi pas habiter que la fille le quoi zaki na groupe na bolembi est-ce que beaucoup peut se peut battre ba oh non bo zoye azem poli bo kokete ngaka ta ba elinga bora le na azem poli ngai bona zala pour comprendre que politesse na ngai na ina vanda na sala 6 ans na sala 5 ans ni blâme oh et loko on a zota suspension na zwa ngote pour déjà faiblesse nanga déjà zalaki so na mega ko sala erreur oyo donc nazaki ni blâme ni et ko sala ke na temps na Kilimanjaro yé ba bengi so na Kilimanjaro na 2006 2005 2006 wana sko escalier to matama comment que ngoto yo na groupe Simba na ba mani yo monaki na kutaki mama Seka na kutaki Ursule na kutaki Sila na kuti Léa na kuti mama Chibo paix à son âme na kuti Pelé na kuti Nteka na kuti ba Jean-Guy ba Kambai ba mbaki bien oui OK comment te loko ezaka na onet na Simba ezaka kala so mutaye ba basino so ba pesi mukongo so ba basino so ba pesi mukongo do ba ko talote Simba wala nini village ya Kokambala so ko yeba ba so ba pesi mukongo ya bisia ngakuti talinga te isko ba stala ka ba bas ba oti mundu ka ba komo na tangeliyo
au poussana bon ande bon ba da bata TV après si je suis moi que maman c'est capable ça la dai qui maman moi c'est capable ça la qui maman ngapi na ye mama na mon kaka président nga lobi la fille passe bon soit Balea, Basila, des acteurs à bombarder pour les histoires autour et bibiso nyonso batnyo so baya to sala bongo. Pour tout on ezaka batumi balé mi balé na tawana. Zaka nyota shushu na nani yango. Le na sila. Ici bazana. Ici bazana ba Nancy pour bakenda kenda déjà. Parce que ezaola na na minga bate ba poso na bango. Oui, ça ina ne. Tenga na ye ko ya. Ngavi na ko balo la bino mitu. Wana kati na ngeyeza wana ko balo la bino mitu. Ba pesi ngasko keno sala. Ya. Yeba osalelo opona moto sa opona batu ngavi na obimisa ba energie nyonso ya suka. Soka na sisi na kufi na ngai. Na bimisa ba énergie en tout cas batu nyonso ba sepela bango nyonso bakomaki baninga nga baninga malamu oto zaki na bango na Simba pendant tant nyonso na zaki na kata na zaki na kata ya Simba ya groupe Simba bayambi ope bien bayambi ba sepeli bango nyonso ona otanga batu nyonso nga na yaka koputa ba sepeli vraiment makasi. Merci vraiment là est-ce que vous comprenez vraiment parcours mingi kati ya mama Kalunga na biso wa c'est bisa nous partout le monde que Congo liziba bolinga ki boyevant to so la c'est la bien ya Wili Musheni na peso ba mbote bisiko za ici ya Molex aigle no abi Jean-Paul Weli papa na Kenaya na peso mbote abi boss full na Ngwanzu précisément wana na Chine wana Anthony Muzo abi bientôt là tozo mona na susu wana le 27 octobre Mikolo na Ngwanzu élection vieux José biso nyonso to na ma vie Jofa. On va changer. Bah on va changer. Au Foule à l'ongwa. Président Foule il y a comment il y a comment. Il y a comment maréchal. Parce que tout le comme président. OK. Président Foule il y a un maréchal. Président Jofa, José Mawila, Vielanga José Mawila, veut dire qu'ils sont tous soutenir. Le 1er décembre, ils sont tous à la wana pour nous soutenir. Il y a José Mawila. L'élection le 1er décembre. Le 1er décembre. Parce que nous avons le 11 décembre, c'est tout le monde élection. José Nani? José Mawila. José Mawila. Jofa. Les transitaires internationaux. Les transitaires internationaux. Conteneur l'Europamba. Réalité nanu yanzozing. C'est comment tant yoko tasiko nanzozing ango. Kalunga pe pa yeba moko parce que au limu soki ba mame belé film nyonso mona Kalunga nebité ozoka ba tak pezala ki mo ba komba na makambango ndeto zaboye makambo nyonso za na komba oui mais biso tozaba na nzambe oui est-ce que combat photo sanjo là oui te to sanjo la combat te ce qui combat ye biso ba le bible biso atokwei pupola kende oui pupola kende mutu na mutu ayaka ngata on ayaka na ebiso ki na kutaka déjà batu bazalaka alors tant on a na kata musala batu fona baksa implicite tant on a luka mutu pusana lokwa place bavanda ka 4 ngani na kota 5e c'est qu'il faut batu ba mona ke na yoko baksa implicite oyeka otie kaka pamba oyeka rapé ma o je pe mama oyende otia kaka oyo baksa te alors ngai na yaki pona baksa implicite na kati lokwa ba mama bazalaki déjà tant pe ngana baksa ba mona ngweza kaka te ba mona ke musala pe sala mama ba ki sa mieux et combat ezalaki te combat ezalaki te ba producteur nyonso so zaki mutazo benga to ba producteur bango moko bazako benga Kalunga kasi kala ezalaki kama ba producteur réalisateur kala tozalaki na baya fioti ngoma mobala madombunga bango bato bazalaki kosalisa mingi ba production ya neti ya major Bisadidi na lemba awa modero komela ezalaki modero Milo ba komela Alpha Bokole réalisateur Zoom Moro Bozorin na kati ya lemba awa ba okuma ba Rémi Kilola abenga pe batu nae donc moi batebele vous avez pu côté moi ma Kalunga zo le 4 na nzonzi mais hotel bitango ba bengo pété les araso qui rôle les ali ko ba moni ke yo ko kozala ba bengi yo so zo pesa pe o batu ba luka ba benga so zo pesa te ba benga pété
po ezape na temps suba lo ba asili ya jouer sous bien te batiki na bango beginete major comme ça ebisanga kalungo sili tout dans ce que le bosili na pièce ni na ona jouaka mama ya Suzina pièce on comme on kadi comme on kutu nini pièce monde to so la gabu kalunga pe ba bes aussi là na ba donc ba suma sangati yo kana le bero pam aussi là parce que jouera bien te Tony na ebite so na jouera bien te so ni mais pièce on talama comme pas possible talama makasi ba sepela na ngo na ba extrait na nguti le ezalaka na ba téléphone na bato na sur otalango mwana nga uti ko tambola aye na ba jipa mikuse na tongo bona ti le talama kaka ni pesa ba ba na sila ngabia lokwa bole biku na pièce manda lisha non je m'en fous quoi parce qu'on a fait ni fula makalon de banda mboka nyonso étape par étape le bande mama kalungo banda ko fula manatani pour ngai ta na côté bat bando mesa na ba langage na ngati on se mpula katila bat mangala ngabina kata mangala te na kina bat na seme ninte raccourci ba moto komi on to ke sala ba détournement kuna ya ngoti mon bat bando comprendre ngate parce que tant to komi ba 2005 2006 Kilimanjaro yé ya président so placé to bandi suko ko mata ba ya lolo swami ba ye ba na ba elenga supu ti lelo ko ba kata on ba téléphone wana kalunga moya mukie donc ba ye na ba biloko wana nyoso bango bat bando mata so ba toto matumona ba producteur talebele na temps c'est ça ils appellent na producteur musu pe ba bizarre na kalunga ba mekape ko proposer ba bolingo te ba mekate ata mokote baninga na bango te ata mokote non nga na mosa Patrick Mbulu batu nyonso ba yebi mobile nanga donc bango sa kote lo wana te donc oko mekate d'ailleurs o eza kalunga ti nga mabela peut-être donc oko meka kutu te omekate oya pete ko pusana moi c'est mon mobile moko donc moi ça zanga lisumu ndengai kalunga oyo za succès kalunga yebani mona te ba mo yeba makalunga pe kota bikota koto simba nga dans le ministère zwa siko ba livre nyonso o ezana kata mokilo livre ni le bible na succès exact bon totie batu nyonso basara bakombo baba nzambe nani aleki Jésus toke naga na anglais soki na anglais no ke kumamela mutu te oke kumamela mutu toke pa mutu mwabwe melisanga ninyo ngaya ngena rapa minganga kaka soanyenga nzoto nako ke panganga te yo yaka soki tana nge komi esili na ngwe esili na koti na mama mususu so na moni théâtre esimba te na koti na mama mususu so na moni ke koto ezo simba te na zongi na théâtre na ke luka nganga kwa banda ko melanga bana ngalo kwa ba comprimer oyoka ngope ke bado ba kana oui bat ba loba na bango bon mutu mususu azali solo beta te sentiment loba na c'est ça la bande dérange et l'autre côté et ça que l'autre côté ne ba loba bon nga mona ngo bien pour nzambe na biso ça nzambe ça les appelle comme kalunga na famille na libota na yo na foyer no peut-être ba problème pays là yo on va dire ozangi ke ba moi ya grave na libota na yo o baliwa te biso kufa pa mate na famille so kufa pa mate bona foyer na yo ayo moko na lulungo libando ye na libota no sali ngane na kufela mwana ngai ngane na kufela mwana ngame ana ba mususu ti yakina na yakima responsabilité ya uzana bandeko mais na bébé na Elisa azali bo to baloba ke maka bomaka mwana yo nseki ba mona place na simele mbeli le belle est karangate na bomi mwana kainga te on a succès ye makasi retomber na ya kalunga sikoti le lorsque le quoi succès ngezaka na bomi sunani tout ce que na bomi soute na changer ça fait la ou deux ou trois personnes yo yebi
le monde à YouTube est commis nani a ces personnes qui va maman mon à YouTube nataka na ba chaîne nyonso te nataka ba théâtre nyonso te poza butu mo ba partager ata sans lien otala nini otikani na ozaka otali namu ba maman musu na otala na ebina ba komona ba mais musu ba samsa na ba bena banzondi musu pe to okuta na te ba te belé to tu dois soyer wa bien so maman te non ba maman musu za neti na famille oyo za famille to ebelé to okuta te ba maman ebelé pe na ebité mais ba maman ebelé ba samsa na ba tata mutu moto ebité maman na mitata ki na te na miso yebi pe na te musika déjà mutu na pas musika o batika li bazo mona te na mona ka ba maman a joué maman mais azana tonalité ba jeune o ba ida ne so ba bato kala ba maman musu ebelé ba joué ba za ba tonalité ba jeune ba maman na kutena na ba maman te makambo il y a sa maman sa tonalité non il y a jouera déjà bien non oui il y a jouera na mo yombele ko ta déjà pour maman moi salirage nko bazo zo petro na ba biloko ya YouTube Marie-Jeanne Zoyebe Marie-Jeanne acteur ya nani ya Baptiste zara pas mis solution Baptiste oui ça msana a jouer pour on a rappelé kaka te po yo rappeler ngati na yona bite na bossa ne monde na oluka Marie-Jeanne za Angola azonga ki déjà uchangola ah oui azo jouer bien na maman bangala azo jouer bien azo jouer bien parce que zape mungala moni depuis so za ba Congo botango zo jouer ni na bino et ça la pena que no ba mona pena koti pena na kati moni azo jouer bien Boto ba makalunga ape sara sauter makalunga trop lent nini crayon na beauté leki kalunga comment normal on est qualité poudre na force pe mingi na sali 26 ans na 26 ans ya carrière na sali pe mingi ko ba tu sope ba ya basala oui on te mingi to sa théâtre un mot to diembe na to kimi na publicité pour ani pourtant na okende na sali tam suffire car tam susu na moi lo mobo mais sur la salle côté mususo na ba publicité décanté tam sumo ba situation bien moi théâtre to tika ngote poza musala o ebotel biso ba branche mais to commencer encore par passion hein ils ont encore musala lingaki mais théâtre ezali kalana lelo ezali mo le to munya YouTube et baby hein le YouTube théâtre ezanango ba théâtre ezanango pour tel film mais mingi YouTube utokanga mtu azate vedi mwana bêtise biloko salite biloko ezanga tina vente en ligne biso ba somba biso na ba CD le soma kalunga zate na CD wana ya talibo ma kalunga za so azali asombi ngateka ba CD bat ba tunu pe na video lo azali monte yo na tena pochette omoni mais lelo komi batu ba komi ko forcer batu ba seka komo coller batu tina bilamba po batu ba seka oh yangwana te théâtre baby et baby meza musana biso to bundati ezonga na ba norme conseil ni on peut ça banwa lelo ba ça s'appelle lelo moni ba guerre comme belé ba fertilité comme belé surtout na ba jeune ozo malade wa sona kina boy wa utaka pa boy pareta ou pas richesse ou pas mutube clash ta yozo mona ba to ba sona za ba richesse na ba bobo to bango mo ba ba wana ba zo sona bana o ba ilo na ba surtout ya YouTube ta yozo mona bongo tant que yaya mama mama mwana kutekutaka ngai te sika bato baswane na ngai azala na ngate po omoni ndeza boto tikana ka mamba obwile betape ba marche so ozokenda ngo pana pa okoma pena ba 26 ans ya ba carrière loko abiso nga na obele tela tolo na nga 26 ans na nga tolo eza bata ba 40 eza bato ba banda na ba 1970 78 80 76 loko ba vie ba masumu c'est que ba brûler qui be tapé omoni siko biso tonto komi karake ngane na boye encore kama mutu fona sala boye fona leka non botika ko brûler ba étape
botika kokoko nakende boye basala nga boye ozoteka vina yo pona ta mususu eloko yo ekoleka nango à quoi bon ozwa nyonso ya mokili oyo obungisa bomona likolo ya théâtre et puis théâtre ne eza wana c'est difficile ka mutu ka na théâtre kaka abongi soki na niveau nini wana abobonga makasi faut zapper na ba relation ya makasi mais so okomi na ba relation na place na ba relation o ba se pena musala na yo okomoza na ba relation mo bo e ko nuire musala na yo et si que pesi passe en wana tout ce qu'on brûler de tape chaque chose a son temps on le baké ngala bandi théâtre na 93 mais 2001 na Simba tant on a bandi sala banzonzi na 2005 ndé escalier to bandi ko mata 93 2005 comme 12 ans ça félicité vraiment Maman Kalunga Moussa Makitoko bana tout ya monde entier botala rabiso même Maman Kalunga ko fungola chaîne YouTube non chaîne YouTube ouais comment chaîne ngo lembisa ezanango trop commerce chine commerce commerce moite makasi ezanango mikolo tozongela tozongela donc ezaka ndeka mambo ezalaka mo boye esimbi mo boye simbite nde yango mona ke vie yango monta muta o mata place mo ezala ya marche ya opema repo muta mati place mo ekomi a telemi amati lisusu otelemi moi souffler ou aspirer allez on continue donc ezaka bon temps to bandela to tambola na lisusu Makalunga pe ozana emono vivant vivant ya ba fiston Saï ba président Duce Hans la Duchesse nakati ya groupe wana eloko ya emono vivant te nazana kati te nazana kati me na yebi kolinga mutu katanga dana bomo ouais ba proposer ki yote to yoka ki likambango te ba proposer ngate ngamo kutu na sepela nango parce que na mona ki o basalela ki Charlie en tout cas na sepela ki nazaki flatté vraiment bongo bomoko ba Shoga ba Ginola wampika ba Batista ba bilo ba réponse wana ba sala kaloko ba ninga basali emonu vivant po nika bokoti na emonu vivant te boke osala bomoko weza bomoko to bomibale tango bobimi na bolingi emonu vivant te boko sa bomoko wana bomoko c'est que bomoko ka bino batu bozana nde bomoko elongo bomoko ko bomibale weza bomoko te so ba proposer pe Kalunga na kota na ngamet ko ba omona ke na ocha trouble yango ba ochanga te ba omona ke na ocha trouble ba otanga te ba biloko ba polémique wana eza na sens te au moins tant to kufa ba famille na biso ba yaka likolo ya ba cercle na biso te ba yaka te ka biso ba to yaka mais tant na toza a to kabola o eke moi boy basali moi groupe na bango boy o basali moi groupe na bango boy o lisanga o to lingana o bomoko o emo nous vivons ngana o mona ngweza ngo na sens penza te po déjà muta bomoko so akufi muta emo nous vivons o ya kaka siko pourquoi pas ko sangana kaka bon yala ngane mo vena ba groupe moyembe gauche ezali groupe simbe ezali groupe ninyo na monde ka commune de mais comment ça va clash et ça a bien été vraiment de lobby wana conseil ni repose que côté du groupe net so dali bon moko déjà na emo vivant yo kaneza te Nathalie net émission mo boye salaki ba komika ka muto sala ka émission fo az la kara abwa ke la kaka mutu moko boye soki nini olo bakaka boye mutu moko sala nga boye oyebi ba biloko tosala oyo bana biso baotala yango bakoko na biso baotala yango bana leketu lelo batali Mama Kalunga fingaka papa na biso na boye sen elo omona otosala mikolo oyo ezaka pika mpona olamusa balobani moral mère mémoire bon kolamusa oyo oyebi ya mutu mutu mobo apimelanga kotekelanga lipapa na 1975 na théâtre wana siko lelo mwana na yalinga bala mwana nga na boyi po apimelanga lipapa omoni babiloko ngo ndenge ezala bidi ofingaka mutu moko bona nini obosanaka kwani tobosana abolamu
donc moto aleka na télévision pour le baka ke moto asalanga boye asalanga bo ozo se plaindre pas banane siko bato wana bayoka po basala nini po bamandaka ko finga moto ne ko tala soki eyenga alobi soki pe moi ça 2 minutes bozo zo moi ça 2 minutes anda ko tie photo malade na bino pe bo chaka photo po ani bo chaka ba photo po ani bo moi so ba wela ye wana te moi so ba olobela ye wana te moi za bata bosco yete bo kotisina ba yango mana katsa makambo yo izani mutu musu po aleka po batala émission na ye fo atanga ka komba bato otanga komba bato tanga ngona ndinga bien mais po ni otanga ka ke ya salanga bo ya salanga bo ya sala après oyebisi biso alto sa iskoni do o memisina biso masumu poneti ngai na contre likambwana na leki na TV mutu bo salanga bo salanga bo salanga bo na oloba na justice to na oloba na liponga mo leta ngamo mna ko kata likambo na ngamo kuna moni ke na sala kyo mabe ya limbisanga justice na kena kati likambo ndeni ngana banokende susu ko yebisa mokili mobimba ozo yebisa tous les sorciers au monde o yebisa ba occultiste nyonso mokili donc rancune na bino ekosila kate pour chaque fois mutu mo ba comme na ko finela ngo bouton po yo mto yebisa ki ya finela ngo bouton ya tour ba amunika bondo yo kana tour ba pela lisusu tant on a que bandeko yo ba leki yo ba zo sala mabwana ba désordre wana on peut pas participer à ba film belé ba zaka ensemble amitié wana poto ba mso ekabwa bikelelo bana po bata kit moment bana kimao kila bana ba comédien poto jalousie amibali bango na bango wana ba discuter na makalungu rolo bela bango deselo we pesa na passe zaka ba linga batu nyonso o bana poto bazaki awa ndenge bata poto bakei ndenge batu ya awa pe bakoki kokende ndenge bata poto bakoki ko ya awa donc ezana oli kamte ke photo lo bake bango baza soki pe baolo babaleki biso mutaleki muninga zate muto aleki muninga ka muto akufi po ya sa devancer biso akufi omoni zedi tolo bana mincho mindondo aleki biso to po makambo biso to mona te ya monya omoni bango ba bande kuna biso tant tozana likambo awa kuna bango basanganaka na ngola ba mira esa ba étoile banani bango nyonso basanganaka ba dute ba nani ba meta ba nyota ba batu belebele ba maya banani bango nyonso basanganaka mais ce que tango ekoma ke mutu moko awa azaka uniquement pour na lobake batu wana basali biso boy batu wana basali biso boko décourager baningati bino pe batu wana poto boye ba ke bato bazalaka ba ndeko na bino. Oublions les passés. Tobo sana mambo eleka oyezo ya liboso exemple du sauté. Soto la muka po biso to linga te pona ba programme moto ana on te pona ozo salaire lelo ya on la mukite to la muka po na nzambe mutalinga to la muka. Mais ce comme na ba nini bo sala ngona ba basi na bino bozwaka bo sala ngona ba mibali na bino ezate bo sala entre bino bandeko. Et moi nous vivons za wapi bo moko za wapi. Ce qui kasi bon moko ezali pourquoi yo ko akize muninga pourquoi yo mutapoto ko akize mutakishasa. Merci na batutu bolandi mission na biso kati ota biso dibana ya mboka. Merci na ope mama Kalunga opesi biso place opesi biso chance ya koyamba yo na mission na biso kati vraiment ça linga plaisir komuna ya joli on a zo luka depuis kana yambe na yambiye parmi ba artistes na ngabi ke semaine déjà vendredi au bourg appelle mission na fista ça y to ça na déjà émission ka toujours kati parce que bosenga ki déjà dans les bons et ça bien message na batutu ba kotala yo na émission na biso ba kotala aussi ko ça bon on est quelques dédicaces et émission dans ndenge ni Michel Ekilango très bien émission problème nango za question problème nango pesa ka réponse au monde batu musu bana munoko na bango esenga ka ba pieka munoko po lobela ngote ba mnomse za ka pona olela so alobi alobaka bien te alors salaka tout oyamba bato bana munoko lobela ko so oyambi muto o aza munoko ka ya olela aloba bouche pleine do biloko ezali na kati ya munoko oloba. Merci. Bon. Donc ba fanatique na ngai ba nyos balinga mama Kalunga kalate www.jolikalunga tv lekeleke ucho tuna biswawa donc to bandango kala mingi te bozaka toujours patient ba question nyonso en tout cas
ba réponse sont à répondre ce que les ébino bino bolimbisanga nzambalola pe alimbisanga bato nyonso bolinganga botondi monde entier ya makasi kaka Patrick Mbulu mobali moko pona mwasi moko bambota trop esiko zali élection makasi ya José Mawila biso na simana le 1er décembre tozalana pona ko chayo maboko le transitaire international vous mettez la place aux Ali Bachinois nyonso mes condoléances ya makasi na mama na Liam camarade Nangati Sarangai naoki passe la tête pour un petit garçon il y a 3 ans oyo asali ne loko te na mokili nga kufela mwana 3 ans na yebi passe wana mwana wana déjà lobaka passe nga na yoki na mona ke shekina pa yokia o nga na yokaki donc shekina zala makasi vie biso to pesa vite on tape sa vie azui pour permettre so nzamba boyaki atatan babando sale mabe nzamba linga asala acha occasion mo bo e kolongola likambango mais loko le salami c'est za permission ya nzamba bango babomi nzoto memoli mozongi kwa mkonango ba fanatique nyonso bambota trop alingi bino mingi yoka image Stéphane Issa batu nyonso bana besoin image ya Canon ya bien ya classe bo contacter kaka Stéphane Issa le feu du volcan batu nyonso balinganga alela bino mabe bana Angola bana monde entier toutes les capables batu nyonso nini Congo liziba na tina kishasa batala Congo liziba ba fanatique nyonso ya Congo liziba en tout cas bambota te biso tolu le canal Libaya TV tolu le canal na biso TV ba pièce na biso le canal cette fois tolu le Kamawete Mawete za déjà na YouTube awa pe tolu le Kamawete donc bambota trop. Merci Nabino tout bolinga Kevin et Panda le Ketchu bo sepelera pe babi toujours na bana ya membre tout botala chaîne biso ya théâtre le TV officiel bo s'abonner et bébé nabi qui déjà besoin na premier épisode il y a filmé na biso avocat na ngai déjà le canal bo s'abonner belé bientôt là une année vraiment na senga vraiment na bana membre bo soutenir de bo message ko soutenir bo ya numéro za yango benga ko tina groupe pour organiser une année na biso ya le TV officiel. Merci près na ba tout bolandanga parce que chichi bola ce qui va bien malolo loris la congolaise maman banda ki nduma na âge à 10 ans cause de maladie et l'autre na pesi ba moto ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris babi mali masanga fa ya wuli mosheni ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros babi José Ndombe Choman Junior Musuku HPRedo babi Anthony déjà bana tout ba chinois tout le 27 tozaliwa na ngwazu to zarani ko tambola resala bien na beau frère na biso Freddy Patrick OK ni la comment Freddy paille ba jusqu'à mavu mobile série pemeni kara ya paille jusqu'à mavu mobile série pemeni kara ya paille moté mama Kalunga mais qui déjà mambeza kitoko Anthony Muzobo c'est fou les babi balongo lio maréchal ya comme maréchal maréchal fou les Lukis na peso moto tout on a qui vient pendant les Ketchu pe na la kibi déjà na mois de février dans Angola na pour na ba artiste tout ya ba artiste comédien ba musicien o ba zakana on a déjà ba mira esa moyido bino tout ba bidi tout mois de février na oza na osana bino bakati ba bikati so mezo tina Angola to ya ba artiste na biso o ba za vraiment na Luanda wana vraiment to so na bango. Merci maman Kalunga na CPL vraiment merci m'abonner tout ya Kalunga TV www.jolikalunga TV pour s'abonner pe kuna ezala bien mingi vraiment na confesse bo pesa biso ya bino leke TV leke chu moi na bino yeyo merci na bino na sima kamera za bongo frère Jonathan Dario na peso moto misiko zali au commissaire nga kitoko makalunga na tuna ngelorote na pesa nga question te to apota ngelorote nga na tuna esego tuna bana tu ya ngwazu Tunisie bana Tunisie na pesa bino mbote tozala toujours ensemble il y a tout un espace au monique ya biso na Kalunga Wakanda na Lukwila wana espace mora bien côté moi soyez au Zava qui tourne parce que talara dans les bons et tout moi nimbalasima bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous
abonnez-vous.